Mbote bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso nzambe apambola bino ya bino ndeko Kongo Alenga Shora de Sulanga bandeko tokutani lisusu toujours na masolo na biso boyebeki ya solo tosololaka oyo etali makambo oyo ezali koleka na Afrique surtout na biso bayindo oyo tobengami ba noir pe na oyo nyonso elekaka na mboka bakoko na biso la République démocratique du Congo oyo biso ala na kati ya Allemagne pardon mingi bakocomprendre te me kasi biso na kati ya Allemagne tobengaka Congo ndenge bakoko na biso bazali kobenga yango bomoni ba-Allemand na ba-Flamand kuna na Belgique pe ba-Hollandais bango bapronosaka kombo ya Congo ndenge bayaki kokuta bakoko na biso bazali kobenga yango et non Congo ya lelo nde tobenga yango Congo na logique ya appellation koki kobenga yango Songo yango bandeko toyaka kaka kolobela mboka ya bakoko na biso lelo ngai ndeko na bino na memeli bino masolo oyo bandeko zali kosala pasi pe mawa mingi na communauté na biso bayindo et surtout biso bakongolais pe tozali ba noir donc état tolobi communauté ya bayindo ya ba noir ezali pe na biso bakongolais tozali dedans bandeko boyebiki ya solo koya na poto ndenge toyaka na poto tolobaka yango bato nyonso bayaka ndenge moko te bamosusu baye poto na nzela ya bato oyo tobengi bana mai boyebiki bana mai bazali ebele na Hollande bana Matadi na pesa bango mpe mbote bana Matadi bana boma mingi baya na nzela ya bato na bakinois mpe bazali oyo baya nzela ya babato bamosusu baye nzela ya makolo nde tobenga yango nzela ya makolo bakatakata azalaki na Kinshasa ake Gabon Gabon ake Cameroun akoti Nigeria ti bandeko na ngai okomona pe akomi na Londres mingi pe baya nzela Angola ti Brésil ti na ndenge mikili ya poto misusu pe baturki akati mai ti akomi Grèce vraiment tuka batutu bayaka na ndenge na bango misusu pe baya direct na nzela ya avion kolongwa Kinshasa na njili ti na Zaventene to na Roissy bandeko na ngai ndeko na bino nakoyebisa bino ke ntango toyaka poto bato mingi oyo baye poto ya classe bazalaki pe ntango ya kala bato bazali koya kotanga ndenge bapara na bango bazalaki na mwa mosolo bambongo bazali koya kotanga baklasse na bango kasi ya solo ekomaki na ba année 80 ekomaki bato bakomaki koya poto na ndenge ya moluka cascade mutu nyonso tu atuka anvie kaka ya poto ntango oya poto mingi majorité ndenge toya na poto awa na ba 80 ba année 80 90 do 90 ti na ba 2000 mingi ya solo toyaki kotanga te mingi toyaki moluka ba africain ebele na ba nigérien na ba ghanéen na ba camerounais plus mingi baye koya mwa moke kotanga mais kasi ya solo en tout cas majorité ezalaka kaka moluka bato bayaka kotanga bazalaka toujours moke koya na biso awa bandeko boyebi ke toyaka tobwakaka bangunda apres bangunda tolukaka tozwa baséjour mpo tobanda kosala ezali na ndeko moko tokobeta masolo oyo ya lelo azali benenois ndeko wana bandeko avandaki na mboka ya France abandi kosala mosala na ye azali koluka mbongo na ye lokola atikaki bandeko na ye kuna na Benin abandi koluka mbongo na ye abandi kotinda mbongo na ye poto ya solo oyebiki ya solo bafamille totikaka na Afrique ezalaka toujours bafamille ya pasi surtout biso toyaka koluka bato ya moluka baparent batinda biso te bazala bango na bambongo te biso moko tokaskada po tokóma bamikili ya poto
bamisusu babengisa baleki na bango po bakoma ntango mibale misato mine bayeba ndenge nini bakoki kokoma mpe malamu na bafamille mpe évolue quand même mpe bafamille na bango mpe balobela yango ke ya solo tala famille oyo bazalaki boye bakoma boye. Ndeko na biso ya Benenois abandi kosala Agence Fret Pochan Handel. Agence Pochan Handel. Bana Allemagne, Agence Nabino, Agence Pochan Handel. Mobange na Agence. Ndeko soko lingo tinda koli na yo, karton na yo kangi kitoko ndengo kangi, ndenge kokoma na Congo na Kinshasa. Ndeko soko lingo tinda koli na yo na Kinshasa to na Luanda na Angola, olingo tinda voiture na yo na Agence Pochan Handel ya sur même bapine ekokoma kitoko. Agence Pochan Handel numéro 1 na kati ya Allemagne. Pochan asengi na bandeko nyonso bozala sur biloko na yo ndenge otie ndenge ekokoma. Ndeko nyonso ozali na Allemagne, bana Angola ya Luanda, bana ya Kinshasa Congo RDC, bana ya Brazzaville, agence na bino Pochan Handel. Pochan Handel ye deux fois te bateau ekendaka ntango nyonso chaque 3 mois bokomona bateau ezali na mboka ya bakoko. Pochan Handel oyo azosala fierté ya bana RDC mpe bana ya Angola. Pochan Handel numéro ya telefone contact ezali plus 49 152 025 177 31 plus 49 152 025 177 31. Ndeko soko bengi Pochan Handel akokoma sur place na ndako na yo mpona kozwa koli na yo to mutuka na yo, bapine mpe kokoma kitoko. Pochan Handel ya sur tokos. Bon, oyo eza conteneur touti kosala tosilisi na hiver na baneige tosilisi siko conteneur bazozwa yango. Donc masolo yango tosalaka eza Pochan Handel mubange na shipping le number 1 na Germany. Donc abeti masolo do ndenge eza boye kala te baleo banini. Donc oyo nyonso atiaki biloko na ye azala sur na mars, déjà première semaine na mois de mars azozwa masolo na ye na kini. Donc eza babiloko ya deux fois te non boye na boye te, biso tozosala tozoluba et puis masolo ezokende. Voilà de temps à autre baconteneur ezobetama oyo mpe alingi batikele conteneur. Pochan Handel oya mobimba aya atikeli o conteneur posala masolo na yo, atikeli o vendredi na pokwa lundi na 8h aye kobenda masolo na yo. En tout cas conteneur ezaka tuba te mais ezalaka nde musala. Donc tolaki tosali tolobi torealize yango oyo neti na filme Pochan Handel azaka wana po ayedaka bino. Oh non, ngai kutu batikela nga conteneur te nga na oya na tikeli yo osali na ye kobenda. Voilà oyo masolo
bandi kosala abandi kotinda mwa eloko pe na bandeko na ye aye kozwa likanisi ke alobi mais naumeli deja na mikili ya poto na France vraiment en tout cas ngai nazali kosenga na banda kotonga lokola tika ye bafrère na ye baleki oyo babotami na ye ye aza mokolo mwa ya liboso amoni ke abanda kotonga bandeko na ngai ndeko wana bandi kotinda mbongo atindi liboso mbongo babia wi tosombi terrain bosombi terrain wi tosombi yango bo sava abandi kotinda soki azwi mwa salaire na ye atindi babanda koconstruire bandeko bolandala bokebi babandi koconstruire ye ayebi kaka bazali kotonga ndenge nini sava fondation esalami yaya kitoko fondation kitoko makambo tu ezokende malamu abandi kosala fondation abandi kotinda mbongo o bilamba eloko nyonso bakosenga ye apesaka mpo aza na mikili ya poto ndeko na biso aye komona moyete alobi ke no namoni ngai moko nakende sikoyo nakende mpe namona misala yango ndenge bazali kosala parce que nazo comprendre te bazotindela nga bafoto te nazomona elo claire ezali te ndenge kaka biso mpe bacongolais makambo yango elekaka ndeko wana benenois bandeko azwi tike asombi tike na ye aller retour akei na Benin bandeko ndeko akomi na Benin akende akutani na bandeko na ye bon tokende sikoyo bokende kolakisa ngai esika oyo bino botongi bandeko na ngai nzoka nde mbongo nyonso ndeko wana atindaka famille wana bafrère na ye wana aliaka na ye mbongo wana aliaka mbongo wana asalaka na ye eloko te tokende olakisanga ndako ekomi distriction lakisaka ndako baparent na ye bakomi kokotela frère na bango kuna na Benin wana o te mais aza leki na yo problème nini akolakisa yo kaka mais akolakisa ngai kaka mais alakisa ngai yango bandeko na ngai frère wana sala nyonso tu adroga ya na ye oyo awuti mikili ya poto azwi ntango yaya alali akata ye mutu azwi mbeli mpenza kwiki bandeko alongola adoka akati ye mutu na se apongi akuti ya drogo adrogaki ye wana botala makambo oyo ezali koleka na biso bayindo biso baafricain biso baye tozali koya mikili ya poto tozali awa bandeko oyo totika na Afrique kuna toyebi te ezali phénomène nini ya satan oyo azali kokotela bango bakoma kosalaka biso mabe bayina biso tozali koyeba te na miniti oyo ndeko wana biye na ye ya aller retour bandeko azongi lisusu te video tozali kotiela bino moyen ya kolakisa yango nyonso ezali te po ezali somo na ndenge akosakana te bandeko na ngai ndeko wana akati ya na ye mutu bafrère ya baninga ya na ye baye kodécouvrir ke akati ye mutu babengi police nde ayaki baye kokuta ye na ndako ndenge akati ye mutu bandeko basimbisi ye mutu ya na ye parce que yo bomi ya na yo simba mutu na ye tozokenda yo tina boloko donc ndenge bakei na ye na boloko tolanda video extrait kaka ya moke na tieli bino ya moke po te ya solo bocomprendre makambo eleki na biso banoir baafricain bongo tokotia susu commentaire na oyo ndenge eleki na Benin biso mpe na kati ya Congo ezali kosalama tokotiela yango mpe bacommentaire mpo bocomprendre ke ya solo biso banoir eloko nini oyo ezali kosala biso baafricain tobomanaka biso na likambo oyo ezangi ta ntina ndeko na bino aye na poto aza koede bino
ata kolisa bino azosala bino makambo nyonso tu eloko ezangi bandeko na ngai tolanda nanu video bongo nsima on se retrouve après bongo tokotia bacommentaire na biso na émission masolo na biso bosabone toujours na Congo Alenga TV biso tokoyela bino kaka masolo Congo Alenga yaka kaka na masolo oyo esengeli yango epesaka biso mwa plus na kati na mabota na biso epuis toyebi ya solo bamikolo oyo balandaka bavideo oyo bakonseyaka biso bamikolo oyo balandaka bavideo oyo bayebaka esika wapi oyo biso tozali kokende malamu mpe esika tozali kokende mabe. Donc émission masolo na biso ezali mpona bana RDC tolanda video ya ndeko na biso oyo akati frère na ye oyo azali na pare mutu mpo na ndenge azali kolia mbongo lukuni esali ye jalousie asalaka te eloko te matondo mingi tolanda video. Merci mingi ya solo bandeko ezali pasi mingi pe mawa na biso baafricain pasi pe mawa mingi ndenge moko bandeko tokote komona dernièrement biso bacongolais ndeko moko bazalaki na Angola ye na mwasi na ye ndeko wana bengisi frère na ye leki na ye aye na Angola bakomi koluka na Angola ndeko wana komona ke non ya solo yo zali frère na ngai na mwasi na ngai toluka nzela tokende Amérique mais tokende na nzela Brésil video wana na bandi YouTube azali kosupprime yango parce que vraiment azali kosala bato somo bandeko na ngai botala biso mpe bacongolais ndeko wana azwi mwasi na ye na leki na ye bakei na Brésil mpo baluka nzela ya Amérique asali mabe te bakomi na Brésil badiscussion ndenge ezalaka na libala abala mwasi wana te yaka tovanda na biso toboyi te yaka tovanda yango me kasi ya solo bandeko yaka tovanda ekomaka mpe tovanda mpo mabala mingi na poto mpenza yaka tovanda me ekoma mpe tovandi bakomi kuna na Brésil bandeko baboti mwana bango ya mobali baboti mwana bango bandeko pasi na motema boyokani na mwasi taso badisimo bamésentente ndenge ezalaka kaka bandeko eza normal biso tu tosolaka na basi na bandako nani yango aswana na mwasi te nani yango na mokili oyo mobali nini to mwasi nini baswana te libala nyonso to balobaka baswanaka kaka o paster akokosa baswanaka te baswanaka discussion ya moke na kati ya ndako ya bandeko na biso mwana mobali loki leki ya mobali ye musani kaka kokotela ya na ye nzoka nde akanela mwasi ya ya na ye na mwana wana jour mosusu mwasi asali erreur abimi na nsima bandeko tala kimotema mabe ya biso bacongolais ndeko wana toyebi te soki satango
penza soka salaka bato ndenge nini nayebi te bandeko ndeko wana kata bebe wana mutu oyo tomoni ata to tomona mais sikoyo congolais na Brésil akati mwana bebe mutu botala biso baafricain bandeko niveau tozali kokende nango estce penza tozo comprendre eloko ni babengi la spiritualité pona bakoko na biso na ntango ya kala ekoki jamais kosalama mutu bakataka mutu oyo asali mbeba ndoki yango bakoko na biso na ntango ya kala soki oza ndoki olokaka bato soki oza ndoki okangaka bachanse ya bato soki oza ndoki oyo emiliaka bato oza motema mabe okendala banganga ndoki wana soki olie mutu bakokunda yo mobimba yango bomoni bandeko loi ya baafrikain ya ntango ya kala yaki makasi me lelo oyo congolais to mutu mwindu akomi kokata mpe ndeko na ye mutu mpo nini manke ya spiritualité oyo ya bonzambe ya bancetre na biso tala motema mabe ekoti na biso baafrikain yango biso bacongolais tokeba tosala angele tolingana nzambe alobi bozala na bolingo ndenge fumuki mbango alobi bolingo mibeko na misala biloko misato kaka apesa biso tokokaka yango te zala na bolingo yo congolais linga ndeko na yo congolais yo congolais koki kotrahir mabele na yo te yo congolais fo linga mabele na yo soki olingi ndeko na yo donc okotrahir mpe mabele na yo te bapolitisien balingi biso te mpo nini bazalaki motema wana ya bolingo te na famille papa linga mwana na yo soki yo papa olingaka mwana na yo te se koza ndoki mama fo olinga mwana na yo bana bobotami na libota moko bolingana ata boza différent ya baparent oyo kuna abotami na bopapa oyo kuna abotami na bomama mais bozala na bolingo nzambe moto atindi bobotama bongo Agar na Isaac babotama mpe bongo Agar abotami nani pardon Ismaël abotami na mwasi mosusu Isaac mpe abotami na mwasi mosusu ezali ndenge nzambe asala na mokili esalaka eloko te mais biso kimotema mabe yango ozomona ke lelo oyo soki otali meme ndeko oyo autokata ndeko na ye mutu babotama mpe papa moko me mama moko te me ye mwana liboso mutu azwi chance aye na poto abandi kosalisa bango me bandeko botala oyo barendre ye service motema ya mabe ndeko wana sikoyo
ti basimbisi ye mutu mpo video wana tokoki kotya yango te. Nabenge bandeko mosusu babene ya babenenois pardon, bandeko balobi eza somo pasi komona ndenge wana pasi mpe mawa ezoleka mingi na Benin, ezoleka mingi na Congo, ezoleka mingi na biso baafricain. Tozobomana mpo na jalousie. Ndeko azo ede bino yo motema ozomona mabe, ozomona ke ye aza na chance mingi, ngai fo chance wana nazwa yango, ngande nakoma nango, ngande nakoma na mbongo koleka ye, ngande ye nde aya kofukamelaka ngai, ye aza ya na yo. Bandeko yango bozomona ke bato ebele oyo bazosala biloko wana bandeko baza koresir te. Ata osali ndenge nini Nzambe ayokaka kolela ya bato. Bato bozozwa bachance ya bato, bato oyo bozali kozwa bakisi mpo bosalaka bato mabe, bato boza koboma bato na bamvutuma diabolike parce que boza na kondima te. Mpo ngai bomoto boye ndenge naza boye na molimo naza pena na bonzambe nazwaka mbeli nakende kokata mwana mutu. Tala ndeko oyo makambo asali na Brésil. Bandeko zali pasi pasi mpe mawa mingi. Bandeko bakongolais tozala na bolingo, tozala na mibeko, tozala mpe na misala, tozala na mibeko ya kotosa ndeko na yo, eza mibeko. Respecte ndeko na yo, respecte mbula matari oyo tobengi justice, l'État. Il faut banga ye, l'État peut faut banga ngai, l'État peut faut pesa nga respect. Misala eza normal, tala ndeko oyo bande kosala azosala azobunda na kokende oyo bakayo ya poto kobima tongo azokende misala na ye, ayebi ke ya solo mbongo nazotonga ndako mpo na ngai moko te me mpo na biso nyonso tu famille tomonana mpe bato. Kasi ya solo nzoka nde famille mitema ya mabe barendre service baboma ye ti babomi ye. Siko bazwi nini? Siko ne bobomi ye wana akufi, siko bino bokotikala éternellement? Non, mutu akotikala éternellement aza te. Rendez-vous na mokili ya molimo, rendez-vous na mokili ya molimo. Bandeko na ngai, mutu moko te abundaka na esprit aza oke ya long esprit aza te. Po ndoki akanzaka so na bomi mutu vi na ye suki nzoka nde lokuta. Eza na besprit mosusu basalaka yango mabe te, ekozongela yo, ekolia yo, ekoboma yo, meme bana na yo. Yo olongoli mutu ya bato molimo, bato bazosala mabe wana. En tout cas bandeko na ngai, bokeba bokeba bokeba. Nzambe aza juste, Nzambe aza injuste te. Nyonso bino boza kosala Nzambe aza komona bino. Justice na bino ezali pe vengeance ezali. Nzambe avanjaka na bafaso di notre. Oko comprendre te. Mbongo zo loko koma nango ebele okozwa. Mais ekosukela yo mabe. Eza na milimo mosusu bamenasaka yango te. Nzambe atinda ye miso yo kolongola yango te. Mbongo tokotika yango. Nga pena tuka na betaka tolo te. Poto na yango ngai moko. Papa pesanga ta enkate. Po alobela nga maloba mabeke yo ye poto. Mutu apesanga mbongo azate. Ni mama. Ngai na betaka tolo. Na ye poto na pasi ya ngai moko. Na koluka banje na nga. Ya koluka kodebriye. Ti na ye kokoma na mikili ya poto. Na courage na ngai. C'est ça. Oh, nasali na famille nasali. Bo lobi famille, bo sala nga mabe, en tout cas kozongela bino. Nga na lobaka yango, même tina ba émission, nazo sala ba émission yo, nazwaka message o na fumuki mbangu. Nasala ka cohérence na batute pona ba émission. Nde nazo sala ngo boy mulimo santu fumuki mbangu azana ngai. Ndeko soko zo ya po sala mabe na Kongo alenga ekozongela yo moko. Nga naza mwana fumuki mbangu. Nzambe apambola bino oyo ezalaki mbele tobetaki lelo
merci mingi peut-être na bande kono pour partager pour s'abonner toujours na Kongolenga TV ba émission zali belé en tout cas merci na ba papa ba maman nous surtout balandaka émission vraiment nzambe ya pambola bino kimi ya nzambe zala mabota na bino 2022 zali ko sila nzamba batela biso nzamba zala na biso bana Congo nyo surtout vraiment en tout cas tomi pesa toujours na mabondeli makasi pote ya solo nzamba visitaka biso tango nyoso boyebe ke Satan azali ko manifester makasi na mokili vraiment surtout biso tozali na Europe awa toyebaka ke tozali na etumba munene na bandeko na biso o batikana na Afrique parce que lokola passe ezali na Afrique kuna bango nyoso bakotisa batimambi makasi mitema mabe koma na bango parce que bazali na passe bazomona ondire ke biso tozali awa tobonga nzoka nde awa pe passe yango tozo komona yango crise économique ekoti na monde mobimba surtout na Europe eza kotouche pe na Europe makasi donc biso pe tozali na passe tozali koluka toza pe na bana na biso babotami awa toza kodebre tozosala pe bavie na biso awa tokotika pe Congo te Congo eza mboka na bakoko na biso ezali mboka na biso toza na droit ya Congo toza pe na droit ya kokendaka kuna toza pe na droit ya Afrique tala ndeko benenois oyo asali mingi bandeko azali kotonga yo za kolia mbongo wana ya za komona pasi yo za kolia yango ake kuna tala osali nyonso droge ye okati ye mutu obomi ye sauvagement ya boyi bandeko eske tata oyo abomi wana vi na ye eza malamu bapara na yo baza kokotela ye vi eza malamu mwana bato bakei na Brésil ndeko ake na Brésil mwana mwasi wana boti mwana ye so baza kodisite na mobali na ye eza problème te yo leke kokota yango te eza makabolingo na bango sikoyo yo bomi mwana wana bino baparent botikala na Congo boza kosenga na ndeko na bino na Brésil abimisa ndeko wana na Brésil pote ya solo ya zonga na Congo yango ba brésilien bosala justice na bino na mereki kutu ndenge za wana chaise paleka na kiti mbala moko tak ya kwenda penza parce que bébé abatu avenir à mwana bato ya bébé wana boyebi soko ndenge za ndenge nini. Merci mingi nzamba pambola bino tokuteli bongo mbala sima nde tokosola toujours masolo na biso kati na Kongolenga TV nzamba za na bino ingeta merci mingi matondo Awa maleki ngai, obolingi